Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso ba bolinga mama Eliani, tunapesi bino mbote mbote mbote. Ma vie puis boko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boza malamu, boni bino, faites-moi savoir si vous allez bien. Ngai wa bino ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Allez ningana ningana ningana. Ya meta na ngai bata papa edo de akale ningana 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 bo ningana ningana tebi ke manili ezame. Boningana ningana ntango nzambe apesi mpe maboma ekombo nango elakisi nini sepela eloba na papa ale moloto sepela ntango nzambe apesi yo mpe maya ya bomo ifo okosepela kopesa nzambe merci boni bino j'espère que boza bien ngai wa bino mama Eliani tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawa aza kobatela kimia na kati ya libota ezali bino mpe bokomelanga nde bomesanaka komela ke mama Nitu ça va tout va bien par la grâce de Dieu wana esalaka esengo ya motema nanga pour des fleurs yo bongo nanga tika tuta ngai boy yango nde esalaka esengo koyeba ke bayeba ngai baza malamu ndenge namonaki ndeko mosu akomi ngai biye mama Nitu ngai mpe naza wa yo mama Nitu ngai mpe naza wa yo yango nde esepelisaka ngai koyeba ke bayeba ngai balingaka ngai baza malamu me bokomela ngai na bacommentaire soki bokomi natangaka bacommentaire soki natangi na biya bayeba ngai baya malamu esaka nini epesaka ngai esengo ndetanga so naningana lisomo ndikosala nini koningana wana ezali ndenge façon ya koexprime joie na ngai kwa mama Eliani Nitu na ye tosolola na bino nde tomesana kosolola na kosenga na bandeko oyo bakutani na ngai mbala liboso soki nano tala émission na ngai te émission na biso concept nango ezalaka sur le mariage nous parlons de tout et de rien mais vraiment basé sur le mariage on eza concept ya émission na biso oyo ya Eliani Nitu TV soki eza mbala liboso nasengi na yo osabone na Eliani Nitu TV mbala liboso ofini osabone mbala ya mibale ofini na cloche ya notification pour que ceux qui maman Eliani Nitu akosi émission ya sika yo orate te osala nini okoka komona yango soki mpo otali émission omoni esepelisi yo na kosenga na yo opartage na WhatsApp opartage na Facebook place nyonso oyebi ke moto akoki kotala opartage yango mpo émission na biso ezaka mpona kobebisa te ezaka nde mpona kobongisa yango nalobaka toujours ata 5 personnes batalinga eke 3 basali makambo na lobeli bango esalaka nini esengo ya motema na nga tokende kosola na bino lelo ndeko moko ya mwasi abengi nga mpo ayebisa nga makambo oyo ekomeli ye ya basali ya Des gros bisous à ta ma titi l'angolaise. Je te fais des gros bisous, ma titi l'angolaise, la fille de ma mère. Maman et Jenny Mongaï, pour moi, je te fais des gros bisous. Ba bisous na bino surtout ba ndekona. Ba bino mutu binga na mutabakala, mutaba bisous. Fifi Jordan, Fifi Kachunga la secrétaire. Câlin, bisous. Ce qu'on a mutakanda, kota langati. Pour nga maman Eliani Nitu nazala akaboy. Mais ce posa mutakanda na kosenga ne po otalanga po sala nini okoka pe ko changer. Ce qui oza mutakanda eza malamu te po kanda emema bato na kati ya lifelo bible lobi butu ekuta bino na kanda te yango wana soko otali nga mbali mosusu ntango so osepela nanga te mais s'abonner kaka soko osabone okosepela na mama Eliani Nitu n'est-ce pas yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée est-ce que nakosi eya bongo te yaya lelo makambo tokende osola na bino eya ndeko moko ya mwasi moto ayebisanga ke mama Nitu baescroke ngai baescroke yo ndenge nini eya na ndeko moko papa moko Pedro lisolo abandeko na biso lelo ekwei na Angola lelo lisolo ekwei na Angola po lisolo wana lelo euti na Suisse boyebi ke na Suisse kuna tona bandeko na biso bangole ebele na Suisse bazaka kuna ebele na Allemagne baza ebele ata na France mais na Toulouse bazaka vraiment ebele communauté angolaise eza vraiment ya kosakana te lisolo oyo euti na Suisse epa bandeko na biso ya Angola ay mama Nitu nayebi ke ozala ngole ozala congolais braza ozala congolais Kinshasa toza na biso kaka eloko moko zai Congo Gabon lokola famille amour disa ya Afrika awa biso ezalaka boye papa edodi ya wakana eske nakosi awa biso tozalaka ndenge wana biso tozala na biso bato ya esengo soki nzambe alamusi biso apesi biso mpema ya bomoi tosepelaka kaka po basepelaka kaka o voilà ndeko na mwasi abengi nga lobi kombo na ye Maria mobali kombo na ye Pedro abi mama Eliani ndenge tovandaka boye naza na Suisse na pe na baninga na nga ndeko moko ya mwasi
ye aza pe na mobali na ye na kati ya ndako mosusu mpe aya pe na mobali me ngai mama nitu mobali tozalaka na ye abotisa ngai bana mibale mobali wana tokabwani navandi motamila ye mpo mibali na poto baya pasi ya tokende gauche tokende droite tokosana na biso ata baliboma ndenge nini antuka mibali na poto baza pasi na sens nini ke ya serie ya malamu baza muke ya mabende bato mavuanga baleki mingi me bato malamu baza penza mingi tenga na sololaka bongo fo mesana nanga soko otalinga koya ko corriger nga teke obanda na bosuka te lulelanga ka ndingo kutelinga kolongola te ko bakisa te talanga ka ndenge na sololaka kolongola te ko corriger te yo talaka ndenge na sololaka suka nango osani ni okoya kana une bonne compréhension parce que tango naza koloba siko oza kolandanga bien okoya penza na place yango alokolinga te na sala ka ndenge yo lobi wana ekomi dictature yo landaka ndenge ngai naza kolobela yo wana nde koza malamu tikanga na kati ya nini ya liberté na nga na kaka te o voilà sikoyo Maria alobi na nga ke ndeko wana ndeko moko Pedro aza na Angola ndeko Pedro ye aza pasteur moninga na ye ayebisa bi ndeko yo na bana mibale lokola na mboko pe mibali baza pasi boye mibali bazomonana te mingi ya bankola na biso baza deja na basi na bango oyo pe bobota bana bokabwana bino akenda pe akenda mwasi abongaka na mutu mwasi abongaka na lipeka ya mutu parce que kolala na lipeka moninga banda botiti ntongo eyaka na sentiment nango kolala kosimba oreiller eya nde mosusu po oreiller tofini yango boye eyaka différent na nini na lipeka ya mutu alors nga nakopesa yo kope moko boye eya na pasteur moko nayebi aza na Angola papa Pedro aza pasteur ayani mpe na mwasi te nayebi ye bien aza na ye mosali ya nzambe bobanda kosala nini kosolola bengaka ye mpona bapriere mpo bato mosusu kosambela bango moto foka baspaster basambelela bango ame jeni mongai nameli mai nakiti motema eloba nango mami vivi kolete wenki ndeko nanga melaka mai apesi ye pasteur abike pasteur oyo bobanda kosala na ye bapriere mpo osala nini ekoka koede yo mobali akoka kosala nini koya mobali aya senga bapriere pa pasteur Pedro eyaki façon kosala bango connaissance lokola ndeko ne wana aza ye moko tantine Maria aza ye moko yango acheki bango contact na nani na Pedro nanga acheki bango contact na Pedro bongo mpo na ye ezaki façon ya kointroduire ezaki introduction pour ke bakoka kosala nini kolingana tango abandi kobenga babandi kosolola Maria abandi kobenga Pedro na Angola babandi kosolola abandi kopesa moninga na ye ba compte rendu tosololi na ye en tout cas tosololi bien tozosala biso bapriere tout ça ye moko alobi abi Maria moto aza na ye mpe na mwasi te aza na ye célibataire aza na ye moko pourquoi pas bolingana na bino yabi mais ce que tozosolola kaka na ndenge kosola bonga naza mwasi nga na kobanda ndenge yabi yo oza mwa poto na poto ekipaka te banda na kotuna est-ce obala est-ce oza na mwasi tout ça boye na boye bayokani bango mibale abi tuna ye soki abala so aza na mwasi parce que nga nayebi ke Pedro aa na mwasi te abala na ye te aza na ye moko mais yo mpo banda kotuna en tout cas na koso te na biso vérité nga so na tye na contact na Pedro eza mpo bosala nini bolingana na Pedro lokola awa oza no na mobali to oza deja na bana na yo mibale bolingana na bino na Pedro ye alobi Pedro aza na Angola tolingana mpo nabengisa bi bongo soki obengisi ye osala nini ntango kobengisa ovanda calmete akoya bokovanda na yo moto kobanda kooriente ye sala boye bovanda na bino mibali ya poto baza baescro makasi lingana yo ata Pedro ani mobali ya Afrique aza na ye mpe na mwasi te mobali abotisa bana mibali akenda azwa mpe mwasi mosusu abotisa ye mpe bakabona azwa mpe mosusu obanda ovanda kaka yo moko osimbaka oreye mama oyo akoma comme un homme pamba fungola motema bolingana na Pedro fungola ile penza sali e passe moninga na ye wana moninga ya Maria aza kobenga Pedro Pedro siko aboti courage ye moko donc azosala bango je soko asololi na oyo mais posa na ye ndeko wana mwasi ezalaki ke Maria balingana na Pedro lokola Maria azaki lisusu na mobali te Pedro aye kotya ye nde tobaka litoyi te atie mwa jich ndenge nini tala boye lisolo ebetami wana na bana mibale basiki deja basaki baconnaissance ya bana na bango mibale ngani naza boye na mwasi te nasalaka mosala ya
nzambe. Ok, bakote na ba Facebook, mwasi akoti na Facebook ya Pedro, amoni Pedro kazaka ye moko mosali penza ko ya nzambe muta ba prière. Pedro akoti na Facebook ya mwasi, amoni peke mwasi kaka na bana na Facebook aza na mobali te, bakabwana na bango na mobali. Babandi bolingo na bango, babandi kolinga na penza kolinga na pe, basengisi pe nzoto ka na Facebook, Pasteur Mobimba basengisi nzoto na WhatsApp. Bango mutu bateyaka ke omoni soki boye okanisi bo milimo mabe eza mari de nuit to femme de nuit. Pasteur abosani makambo mari de nuit na femme de nuit, babeti matusa na bango na nini na WhatsApp. Na WhatsApp balie pe batondi balali pe pongi ngala abi indeni na otuna abi mama kaka ndenge kendeke ngabi ngabi atika baje abi mama na ko sote nazo bana openza vérité za kindenge wana ngabi OK bon bino to vivre ngo na mama ina kitsa motema la fille de ma mère Matiti l'angolaise ya mette na ngana Toulouse o leki na papa edo dia wakana ka ndio lingelaka ya be Zakari Tulomba la mamie la plus stylée abi kaka ndenge wana pe bien pe abi mama ni tu moite tout ça et puis ki mikolo ebele ngabi bolingo ya mosika na kati ya WhatsApp ya solo masolo zo beta abi baba ndi bolingo na Pedro amesani yango pe moni eloko ezaka mke mke ona lia pilipili te mko liboso meki mwa pilipili mke olie pilipili elekane mko ami bale meki mwa pilipili mke olie pilipili ya misatu tio komesa na kosana nini kolia pe biloko ya pilipili. Baba nyango muke ba continue nango ba continue na WhatsApp. Ba continue na WhatsApp. Sukoyo pe Maria pa yazaki bolingo ekoti Maria. Maria bi so kutu na WhatsApp eza modelo bongo boye tango to kuta na penza mouvement du corps. Nzoto na nzoto kozala ndenge nini. Nasala kana bengisa nani Pedro. Maria abandi ba démarche. Abengisa Pedro. Boyebi bandeko na biso ya nini Angola kuna bakapenza ba difficulté makasi te ya visa amuka zanga mbongo. Bana ba technique na ndenge belé basaka po ba na bango ba kitaka mingi na Portugal. Bayoka na Maria OK, okoya okita na Portugal, tango kuma na Portugal, okoya na kotoyo tout ça boyebi ka masolo ndenge ebeta makaba solo li très bien pour que ndeko Pedro aya. Maria azuko ndeko Pedro en charge. Ndeko Pedro asala kate asaka temple na église moi demi temps na zaka nango ezala babetaka matuza na bango na nini na WhatsApp yango wana kado aka misala ne mibale mosala église to asaka mosala église étant pasteur mokambi ya lingoma na Luanda nde bango bengo Luanda ndenge asaka Luanda za mboka ya bato mama Ines Putum ye afunda kuna na Luanda ponga pe Luanda on sanza basungi na okende Luanda wana na kenda ko tambola na mona na kenda ko mbala moko nazalaka na kati avion na kitate za kaka skal mona kenda kana nani asabina to ko benga oni avion na biso na okende Kinshasa meto salaka skal wana na Luanda batu bakiti batu bamati to ki Kinshasa me ko fona kende na Luanda na kende tala mama Inej na Luanda kuna na mona epeza na tala na Luanda wana ngezalaka na mona pe pasteur Pedro, église à pasteur Pedro, naza posa na monango. Maria bandi ko sala ba démarche pona Pedro. Abandi ko lesa Pedro, abandi ko tinda mbongo ya kolia, abandi ko kanga ba koli ba bilamba, abandi ko tindela Pedro, ko kanga bilamba ko tindela Pedro, ba parfait so na pona parce que ba dagaki. Makambo mabala eza makambo ya mikolo awa ndeza akabo soko talingo osepela na ngate kendo sabone wana ndo osepela na ngai ya Marie Paul Mboske na kosi Maria bolingo ekoti Maria abandi kotinda ba parfum abandi kotinda bilamba abandi kotinda tellement bolingo ekotaki ye ya mosika kaka ndenge ka lieu sacré ngo ya bango ezaki na ndenge ya WhatsApp bolingo ekotaki Maria na ndenge osakana te bolingo ekoti Pedro na ndenge osaka pona Maria biki bolingo penza salini ekoti Pedro bolingo penza ekoti bango mibale akamati atindeli Pedro 3000 euros po Pedro akomana na Portugal après Portugal amata Suisse yamine na kafumba sanini ekomeli Maria kotinda tini mbongo epa ya Pedro asali na mbongo nini
Pedro akamati mbongo akei kobala mwasi na ye 3000 dollars euro batina ya 3000 euros azwa billet aya Portugal après kota Suisse. Pedro akamati mbongo wana asali nango mariage na ye abali mwasi na ye. Avant kuta bala mwasi ayebisaki na Maria apesaka Maria numéro de téléphone soi-disant ya leki na ye. Oh leki na nga mwasi bosololaka na ye tout ça po ba monde bolingo ezalaka kaka po ne bakolingi ngai quand même na bandoso na nani to bandosa na nani po oso atana semeki mopozana oza rassurer que mobali aza nini aza ya yo. Apesaka numéro ya ndeko moko soi-disant nièce basololaka nya nièce na ye wana. Nièce wana komaki pe azokende kobala. Tango nièce azokende kobala asenga Maria asombela ye robe ya ba marié. Maria yebisa biso na sombelo awa ba robe na ba mariage wana ta mususu ezaka mutu po ba couture na ezaka un peu compliqué na tindoloka mbongo osomba robe na yo bolingo koti boyebi ke femme seule avec 2 enfants asalaka ani na mobali te mutu yebisa ke tilanga ba carburant azate abi mama ni tuna pe mwasi mona nga dépensière te ngambo na nga komo nango kisangala talaka biso bana bazombo nga naza angolaise 100% ko seka lingala na ngai te naza vraiment angolaise 100%. Nga bite lingala no ezabi mama na kosika lingala na vraiment kitoko makasi. Akamata 1000 euros na ya tindela soi-disant semeki na ye pona libala pona robe semeki te oya tindela kimbongo nani mbanda oya kanisiki ya semeki nzoka nde mwasi ya Pedro basali mariage basali eje 1000 atindaka kuna eleki mwa 1 mois tango mwana mwasi asozaki 1000 wana basi babande kosala makambo na bango tango atindi 3000 epa ya Pedro aya poto Pedro akamati ake kobala mwasi tango Pedro abali mwasi Maria monika azobenga Pedro azoyamba te abenga na WhatsApp Pedro telefone yosone Pedro azoyamba te akota na Facebook ya Pedro atala boy o photo ya Pedro na mwasi libala Maria mama nitu na sali pipi na bilamba na ba bika kama mandeling santu tumo komi ko lenga moteme zo betel kama mbanda ataza ya kokufa ba ke bemba nyoke sila ka somo te ezamba mbanda ta kufa sala ka passe na motema sala ka zuwa azala ka na somo moko boye mbanda surtout so balinga ke mingi mbanda zaka na somo atala boy photo benza libala ko Pedro na nani na mwasi Pedro mbala moko abengi camarade na ye kota na Facebook a Pedro otala wana asali déjà nini 2 semaines azwaka Pedro na telefone te Pedro ayambaka te soki abengi Pedro na ayambaka te Pedro ayambaka te ayambaka ye na WhatsApp tabloka te ma ayambaka ye te atala boye Pedro na mwasi abi mais Pedro mariage te akomela ye na nini na Facebook Pedro akamati abloke fiona na Facebook abloke Maria na Facebook moi azoya lisusu Pedro ezate azokeli camarade ne okabelaki Pedro abindeko yo moto kotisenga na makambo oyo tala Pedro na moni kuna libala na mwasi na Facebook na minute oyo abloke nga na Facebook so nazobenga na WhatsApp azoyamba ngai lisusu te yebisanga nanu osalinga kuna Pedro bien abio te na sali okute Pedro azaki na mwasi te azaki na besoin ya mwasi ayebisaka na bikele mwasi mo awa na poto yango na mona ke yo pe lokola zana na mobali te yango na proposaki yo Pedro yango moke na saki makambo ba maliganso na nyeso posa nini bolinga na Pedro en tout cas na yebika za na mwasi te en tout cas zo makambo zo bisanga na zo kamwa yo moni pe na bi mwasi na moni na Facebook Pedro alati costume mwasi alati bilamba marié penza libala mais a bloqué nga mwana mwasi asali nini asombi pisi mususu ache pisi na telefone mususu na pisi mususu na kombo mususu ache elongi ya mutu mususu na profil ya WhatsApp abenga Pedro ayambi telefone oui allo Pedro ezali ngai Maria Maria, olobi nini? Abina loba nini? Na moni yo na nini? Na Facebook obali mbongo na ngai toyokana ki bongo? N'est-ce pas que toyokana ki mbongo na tindela ki mutu? Omoni
tala kaka ezaka makambo bona lo bakaka une fois avoué ta moitié pardonné na lo bakaka omoni tango yo lingaki nga wana tango camarade na cheku en contact to lingana nazaki na mosi nanga pe mususu awa mosi nanga siko tokomaki po to bala na etu yango wana omoni ke moyen na susu voyage ezate mbongo nanga kasi omoni mbongo wana na utiliseki yango kaka me na koluka ndenge nini nazongisela yo donc oki ko escroquer ngai te eza nango escroquerie te me nazaki na mwasi awa mwasi na ngai alingaki te na voyager ebongo nga babolingo nyonso tosalaka wana na whatsapp mwasi azalaka wapi ebongo yo mpe ndenge oza wana ndenge omoni nga mpenza na mobali boye nakoki mpe kozanga mwasi pedro a changer langage nakoki kozanga mwasi bino basi apote bozaka aboye soki ozangi mobali okomi eske na pote kuna mibali pedro a changer na pote kuna mibali baza te bino bozaka aboye soki ozangi mobali okomi koluka mobali na afrique koluka mobali de gauche à droite eske nga na ndo tozaki bongo ngo kasirengaki oki mpe na mobali mosusu te babolingo nyonso tu ndenge tosali wana osalaka ngo na motu mosusu te comment on a bala moi c'est ça déjà babolingo na téléphone c'est quoi ça na mibali na yo ebele Pedro a côté c'est moi c'est incompréhension mutongo Pedro to ça ko baza pasteur na Angola Pedro za pas na Luanda pasteur mo na Luanda to ça ko beta lisolo na eboy yango na to kende pa eto zo ne pa pasteur nani ayebisi bino ke mutu soko za pasteur ezaka ka titre le bana ngota GF Fonge ayoka na tenko mona je fa yoto na kolora sero na chaka barrette c'est maman na ngana miliki linga papa chef Fonge menga c'est pas na frère chef Fonge pour solo la bien asepela ne makas na sepela na bonzambe na ye alléluia quelle grâce bandiko na biso baye bangwana baye chef Fonge bandiko na biso baye pasteur côté compréhension on a za kotuna nana yebisi yo ke soki mutu aza pasteur Alexa za correct non mutu soko aza pasteur Alexis te kaza correct na makambo na ye kaka titre kaka pasteur bato ebele bakende église babongola makolo babongola mitema te titre ki pasteur wana elakisi te ke ye nde asololaka na nzambe oka tosololi na nzambe prophétie eyebisi nga nazwi vision nde kozotala ngai kosola na nzambe mutu nyonso koki kosola na nzambe bible elobi soki kosambela kota na chambre na yo kanga porte sambela nzambe na yo aza na likolo akoyoka yo mpe akoyanola yo mutu nyonso koki kosola na nzambe yo moko nde kozala correct vis-à-vis ya nzambe buka mabolongo na wana se soki kolinga ogene soki koprie sans jeune oprie tant que oza concentré osengi nzambe alola nzambe ya abraham nzambe ya isaac nzambe ya Jacob komisa ye nzambe na yo nzambe akoyanola yo akopesa yo bible lobi fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire nzambe akopesa posa motema na bible lobi nzambe apesaka biso oyo monoko na biso eza kosenga pe oyo motema na biso eza kolinga soki penzo sambeli yo moko osengi nzambe na yo otalisi motema nzamba tala kababi celui qui sonde les reins et les cœurs soki vraiment yo moko za na likambo na kati ya motema olobi likambo na tia na prière na sambela nzambe nzamba koyoka yo kotia elike bible lobi maudit l'homme qui se confie à l'homme kotia elike na ona pasteur te kotia elike na ona prophète te ya solo pe bible lobi losambo bato mibale so basangani bakutani basambeli nzambe akoyoka bango me bino nyonso tubele bozala pe na même esprit me kozala mutu teke losambo natia kaka mpona pasteur nasambela mpona nga mama pasteur prophète te yesu azalaki soko abikisi mutu nasalela yo nini nalingi nabika biko ndima na yo ebikisi yo jésus asimbi yo kutu te abi kaka olingi nasalela yo nini nangi nabala kondima na yo ebalisi yo jésus azalaki kotravaille ndenge wana pona nini bato koma ozwi confiance nyonso pesa yoka na pasteur pasteur na biso alobi escroc baza ebele pasteur escroc baza ebele pasteur ya malamu mpe bazali bango nyonso tu baza mabe te nakoyesa mpe kondima ya mutu moko te me pasteur escroc baza ebele yana ndeko moko ya mwasi atikela nga message alobi nangaki mama nitu soki olobi makambo ya banani emela ta maya ya pasteur ndenge ozoloba wana abi nanga na bible soki pasteur azalaki ngabi
nga na bible natika na komona pasteur te yango nabaki pasteuse o pasteresse na bible natika na komona te atangisinga bible ayebisinga ke bazalaki ba molimo santo ekipaka nango te ekipaka mwasi te ekipaka naza nanga d'accord ekipaka mwasi te ekipaka mobali te mais ntango molimo santo eyaka bato mosusu baabusaka bato bapesaka baprofesie ya lokuta profesia ye kopesa me ya lokuta azwi makanisi na ye moko amoni na lati boye elamba na ngai buka mapeka oyo kopi na ngai la couturière dina moda atongi boka ote mama neti omoni profesia elobaki ke ndenge obuki mapeka wana eza mabe non ok ngai ntina buki mapeka boye namoniki eza bien me ye aya okosa nga profesie lobaka akete mama neti omoni ndenge obukaki mapeka oya mpe koloba na ngai te mpo na mwasi na yo te naza na oyo nga 1m85 tia tianga ano na musapi nande na buki mapeka boye nani ndako moko ye nde aza mieux placé à contrôler nga naza mwasi ya moto te mpo moto acontrôler nga non il y a un seul homme dans ma vie mais c'est Nito Capitaine 1m85 kaluvila kaniko mfumu kanda c'est lui soko abi boye te boye te boye boye moto mosusu nakoyoka yo te oyo babanda janvier ti décembre kamunuko ngai te embadi voilà bandeko soki oza na posa ya likambo senga nzambe apesa yo makambo bapisto ne mibale ezaka mabe ezaka mpe malamu libala pisto mosu esimbaka te tala ndeko oyo akanisaki asali malamu apesa moninga ne piston mpo azwa nini azwa mobali nzoka mobali wana escro ntango mosusu mpe bayokanaki mpo yabi mama nito kokozala mpe bayokanaki basala nini balianga mbongo na ngai bakozala mpe bayokanaki na bango abalukeli motu oyo apesaki ye mobali oyo abandaki omoni ya pasteur na ngai bosambela na pasteur boye na boye pa komi omoni bokoki kobala na bino ye moto ayaki na makanisi donc faute ezozongana na motu oyo ayaki na makanisi mpo asala nini mpo na balingana na yo mpe oki kolinga pasteur eloko balakisi yo mobali oui mais ntango okomi kokota na ye na lieu sacré te mais na lieu ya nini ya whatsapp ekomaki sikoyo baposa ya nzoto no ekomaki kosolola baposa ya nzoto no ebimaki bokomi kokota balinga bokota na lieu sacré bino bokoti na lieu ya nini ya whatsapp bosangisa nzoto bobandi kosangisa nzoto bobandi kosangisa nzoto bato bateaka bato milimo mabe me babandi kosala nini kosangisa nzoto o pasteur non bango so baza bapasteur te il y a des faux il y a du vrai ya solo bazali ya lokuta nde baleki mingi ce n'est pas pour rien triste alobaki na mokolo suku kobanda kotuna Seigneur j'avais guéri les malades en ton nom Seigneur j'avais prophétisé en ton nom moi je vous dirais éloignez-vous de moi je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité yesu akowanga na bango na mokolo ya suka akowanga na bango te me akotalisa bango bosolo oyo nasengi babinani yo te ngai nayebi yo te méfiez-vous na ba mabalo ya ba internet mobali oyebi te mosika mo ya 8000 km obandi kopanza nzoto na yo obandi kotalisa ye nzoto na yo ebongo soko aza nganga ntango ozosala babiloko wana babolingo na bino na ba internet wana na ba whatsapp wana akoki koenregistre yo akoki kosala ba capture d'écran lobi abandi kosala o chantage lobi ebandi chantage ke tindelanga mongo soko otindi te na kopublie yo kolinga bana o bamona epai bango babimela yo kolinga bandeko no bamona nzoto na yo bamama bozwa mayele ti bapapa mpe bozwa mayele na ye mpe soi-disant pasteur Pedro soki maria enregistraki yo abisiko abimisa bolumbu na yo kaka likolo lokoso ozokosa mutu bolingo mpo ozwa ye mbongo nde obala mwasi yo motema no elingi yo bomonaka mibali ebele aza ana poto aya poto aye kolinga yo oza deja na ndako na yo kanisi bolingo aza na intérêt moko mibali bolimbisanga tozolobaka vérité mpo nayebi ya mpo bobenganga mama nde niko mama yo revesaka te nalobaka likambo ndenge ezali okomona oza deja na ndako na yo oza na mwana to oza na bana mobali aye kolingwa ye kokota na kati ya ndako bovandi lobi alukeli problème asali nini asimizalaki miake mwasi na ye auti kishasa ye akepa mwasi na ye oyo alingaka bozwa mayele tokolemba koloba te tant que réseaux sociaux kozala tokoloba kaka awa bandeko bino bofesi foti na nani
na ndeko ya mwasi na bokotanga komoni oyo ayaki na cop ya koyebisa Maria balingana na Pedro ou bopesi faute na Maria moto akomaki kosala bolingo na Pedro abandi kopesa Pedro mbongo ubi bokopesa faute na Pedro moto oyo azwi mbongo ya moninga abali nango mwasi na ye na bango misato faute eza ya nani question mark boza wana boza na bacommentaire bokende kotilanga bacommentaire ndenge bomesana bochacha bacommentaire na yoka bolobi nini natala bolobi nini mpona ye mpe ndeko wana mwasi atala bacommentaire na bino atalaki bolobi nini ekoka kopesa ekimi likambo esali nini ese ekwei mai ese esopani na kosenga na bino tozala na systeme moko na ya rejoindre so oza na besoin kosoutenir mama Elia Nitu systeme ya rejoindre ezali soko olingi chaque fin de mois orejoindre na 5 € kaka yo tout fait nombre soko olingi na 1 € kaka yo olingi na 10 € ndenge kaka okomona kubasalilanga kubadilanga kubamelelanga maza makiozi ya rien pour rien sur la terre balimelelanga maza makiozi eza ndenge onayanga te ye moko google moto atianga bi rejoindre wana mama Nitu eza mpo soki ovandi olobi olobi moto arejoindre na mwa quelque chose ezanga te ya google moto alobi nga mpe na olandaka ogoogle asala nini oka google alobi yanga na osala nini yango nga naza kolanda merci beaucoup na bino nyonso tu bodisposa ata na bino mpona kotalanga to mpe mpona koyokanga kandi nalobaka que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata Nzambe kalusaku muna. Nzamba nubele chanel bana betu bons. Bye bye.